bana ya Gemena, Goma, Kananga, Kindu, Kinshasa, Kisangani, Lubumbashi, Mbandaka, pe Bujimai, CAA apesi bino occasion ya kitoko pe malamu ya kosala ba faire ya kokoma bamvandu po Boeing 767 ezali bongo une occasion pour na bino ya kotombola bongo chiffre d'affaires na bino na o etali bongo ba fret. Avion na biso ya mwana eye tokosala na yango mosala moto abamisa moninga moto akandela moninga ezali te soki napesi yo biloko lobi koya lisusu awa te. Avion na bino yango wana eye tosala mosala lutu tokomema kopo tokomema sani tokomema ba plastique tokomema friperi tokomema ba moto tokomema mituka tokomema ebakona nzela ya kananga bataba ya bomoi tokomema pumba pe tokomema. CAA, véritable leader dans ma bataille à RDC, azali toujours dans souci à soutenir pe kotombola kitayamboka pe natina wanande Boeing 767 oyo et ye po na kopesa occasion na ba congolais nyonso surtout mingi ba o bazana ba agence ya fret basala musala malam bana mboka société na bino yango yo plus de 32 ans na service na bino pe azali ko continuer ko innover po na kopesa bino chance ya ko améliorer ba capacité pe ba chiffre d'affaires na bino. CAA azali véritable partenaire plus de 32 ans au service de la nation. Mardi et là, mon habilo nyonso bozi occasion ya kolanda basango na biso info lingala journal peuple pour na peuple mbote. Nabino nyonso tuna sango nyonso to fongoli yango pona kotesa bino ndenge président ya Assemblée nationale honorable Vital Kamerhe ayambaki lundi 4 novembre na bureau na ye délégation ya Fonds monétaire international oyo ba ye koluka appui ya Assemblée nationale pona et accompagner bango na mise en œuvre ya nouveau programme et le gouvernement ya République démocratique du Congo. Na cadre ya ko dépêcher délégation na mission itinérance na Kinshasa pour na ko échanger na ba autorité politique congolaise notamment na oyetali nouveau programme soutenu na facilité élargie à crédit à FMIP koyeba na ko soutenir politique ya ko lutter contre changement climatique et pas ya Calixte a okuposi oyazali bongo conseiller na département Afrique pe chef ya mission René Tapsoba oyo azali bongo représentant résident ya FMI na République démocratique du Congo délégation oyo bayaki et pas ya président ya Assemblée nationale le professeur Vital Kamerhe mokolo ya lundi 4 novembre 2024 oyo azalaki assisté na président ya commission Ecofin honorable Guy Mafuta pe vice-président na ye honorable Patrice Kitebi. Fonds monétaire international a sollicité appui à Assemblée nationale pour na ko accompagner mise en œuvre ya nouveau programme na ye na gouvernement congolais. Tomoni bongo na ko salaka suivi particulier ya exécution ya ba engagement ya gouvernement ya ko sala suivi ya exécution budgétaire conformément na ba crédit alloué na chaque secteur koyeba na ko veiller na ba dépassement budgétaire pe chaîne ya dépenses na exécution ya budget pe lisusu ko renforcer transparence pe redevabilité na ba dépenses publiques très attentif président ya Assemblée nationale professeur Vital Kamerhe a salué demande exprimée ya Fonds monétaire international pe alaki bango garantie accompagnement na ye ngo accompagnement ya chambre basse ya parlement à travers mission na bango oyezali ko sala contrôle parlementaire pe lisusu collaboration permanente entre commission Ecofin pe ba expert ya FMI basé na Kinshasa kasi lisusu a sollicité renforcement ya ba capacité ya ba membre ya Ecofin na Fonds monétaire international na demande oyo nde chef ya mission ya FMI Calixte Aokuposi a annoncé
préciser que institution financière internationale na bango oyo eza basé na Washington bakotinda selon calendrier fixé ya Assemblée nationale ba expert pour basala renforcement ya capacité ya commission ECOFIN. Kaka Masola chambre basse ya parlement Simba que rapporteur ya Assemblée nationale honorable Jacques Njoli a représenté la République démocratique du Congo lundi 4 novembre na ouverture ya 4e session ordinaire ya 6e législature ya parlement panafricain na Afrique du Sud. Héritier Mapindemi a pesi bino ba détail. Jacques Njoli et Sengekeli a représenté la RDC na ouverture ya 4e session ordinaire ya 6e législature ya parlement panafricain. Pape na mokuse parlement oyo siège na yango ezwami na Midrand na Afrique du Sud efungola ki ba porte na yango lundi 4 novembre 2024 et pa parlementaire nyonso bautaki na 55 états africains membres lokola organe législatif ya UA Union africaine bango basanganaki ba représentant ya 55 états ya Union africaine oyo ba ratifiaki protocole na traité ya oyo bazali constituer communauté économique africaine oyo ezali bongo parlement africain pour optimiser fonctionnement à chaque état bazali kotinda 5 membres pour tenir compte ya majorité pe opposition politique na kati ya parlement national pe ya parité pour na ka ya RDC honorable professeur Jacques Njoli et Sengekeli ye azalaki na bokambemi ya délégation ya Assemblée nationale composée na ba députés nationaux ba membres ya pape oyo ezalaki Sakata Moke Tawa Begari Wangoy Mukalai Marie-Thérèse Nangambo mosusu délégation ya chambre haute ezalaki constituée na honorable Ngoïka Sanji Alphonse puis chef ya délégation honorable Christine Mwando. Objectif ezalaki mingi pour na poursuivre parlement africain ya ko s'assurer pleine participation ya peuple africain na développement économique pe na intégration ya continent na mone ya bienvenue honorable président ya parlement panafricain Fortuné Charumbira a remercié ki ba collègues parlementaires panafricains pour na participation na bango na misala oyo ya 4e session ya 6e législature boye asengaki na bango ba travailler na kotika te pour na intérêt ya peuple africain na nzela ya misala ya commission permanente oyo moko na moko azali membre après bureau ya pape na nzela ya président accordaki prestation ya serment na ba nouveau membre ya pape honorable sénateur Ngoïka Sanji ya RDC lokola ba nouveau parlementaire panafricain ba nyonso ba prêtaki serment avant ba kota misala lokola ba membre Bosimba ke pape etikali fidèle na ba engagement na yango boye ba invité ba personnalité de marque pour na ko participer na ouverture ya 4e session ordinaire pour na ko livrer ba message ya solidarité ezali mingi lokola son excellence André Nzapayeke doyen ya corps diplomatique africain Khalil Boudali président ya Sekosok honorable Rémi Ngoïlumbu président ya commission africaine ya ba droits de l'homme Igor Serge Yengo président ya assemblée ya Biélorussie payé atelisaki intervention na na coopération économique entre les pays africains ataki accent mingi na éducation occasion epesamaki pour na chef ya délégation ya assemblée nationale ya RDC et pas ya ba parlement africain ye rapporteur ya assemblée nationale professeur Jacques Njoli ya kostia point mingi na déroulement ya séance plénière d'ouverture alobi ya monique va assister na 4e session lunaire ya 6e législature ya parlement panafricain et ezali marqué na discours ya honorable président Fortuné Charumbira ya insistaki mingi na repositionnement ya parlement africain na architecture ya union africaine o lelo ezali penché na surpoids exécutif ezali dominé na surprésentation mingi hyper présidentialiste mingi ezali kotalisa principe ya séparation pe ya équilibre ya pouvoir pour être parlement législature oyo ezali bongo innovation ya nouvelle architecture oyo ezwina no esikate pona koyokisa mongongo ba peuple africain alobi bazi ba message ya solidarité ya ba personnalité ebele esengeli kotanga intervention ya président ya commission africaine ya droits de l'homme Rémi Ngoïlumbu liboso ya thème central mingi oyo ezali kolobela session éducation lokola axe pour accomplissement ya agenda 2060-2063 Rémi Ngoïlumbu atalisaki mosala oyo esalemaki na président ya RDC oyo ataki en place principe constitutionnalité mingi penza
na non-application, à savoir gratuité et enseignement, oyo ezali kosali la RDC modèle na niveau ya Union africaine, pe modèle ya s'inspirer na yango pour ba pays ebele na Afrique, oyo bakoki koya s'inspirer na RDC ndenge Jacques Njoli atalisaki. Après clôture ya cérémonie d'ouverture officielle, ba membre ya PAP bango nyonso ba bengamaki pour na ko participer na ba différentes réunions oyo esalemaki na chaque caucus ou bien groupe régional. Simba, qui est Premier ministre Judith Soumino Tuluka, a présidé qui lundi 4 novembre na Hôtel Hilton, cérémonie, il y a lancement, il y a 17e réunion, il y a équipe multidisciplinaire, il y a fonds pour l'alimentation et l'agriculture en Afrique centrale. Nathalie Kela Kapenda héritier Mapini Mbazaki Simasimala Konta Info Lingala. Premier ministre Judith Soumino Tuluka a présidé le lundi 4 novembre 2024 na Hôtel Hilton na Kinshasa, cérémonie à lancement. Il y a 17e réunion, il y a équipe multidisciplinaire, il y a fonds pour l'alimentation et l'agriculture en Afrique centrale. Et Zali Bongo constitué na 9 pays membres, il y a sous-région. Misala Oyo et Koko Bati Mokolo le 6 novembre et qu'on permettre qu'on analyse et tel il y a écosystème agroalimentaire pays sous-région peut considérer na ba solution moko inclusive pour la résilience et durable. Beaucoup tani oyo ezali bongo placé na thème le potentiel l'écosystème agroalimentaire en Afrique centrale, financement public et privé, marché, recherche, certification foncière pe kuna yango ezali kosangisa ba professionnel technique ya FAO pe bactéries ya lutte contre l'insécurité alimentaire ya sous-région. Na maloba na chef ya gouvernement congolais atalisi engagement ya République démocratique du Congo pour na ko éliminer nzala pe ko renforcer durablement résilience ya population vulnérable pour na ko kolisa essor il y a secteur agroalimentaire pe ko ça la véritable levier il y a développement. Premier ministre Nangambo Mosusu akumisi ba effort ya accompagnement ya FAO na lisungi ya gouvernement institutionnel ya RDC alobi ACP ko tali importance ya accompagnement ya FAO pe lisungi na yango na gouvernance institutionnelle ya mboka na République démocratique du Congo na ko élaborer ba document stratégique ebele pour na ko en place ba projet ya makasi parmi katina yango politique agricole durable, plan prioritaire, pays relance, il y a pêche, stratégie d'autonomisation économique, il y a BASI, stratégie nationale, il y a développement rural, puis politique nationale, il y a sécurité alimentaire et nutritionnelle. Alobelaki stratégie, puis plan de développement durable, alobelaki aquaculture, programme, il y a appui, puis redynamisation, il y a secteur sémencier, puis le sous accès na foncier, il y a population, bah forêt, miombo, na cadre, il y a gestion durable, il y a forêt communautaire, puis biloko mesusu. Boyi na ba énorme potentialité naturelle oyo et la République démocratique du Congo population pe azali jeune alobi écosystème agroalimentaire en Afrique centrale ezali ko sala face na défi ebele ezali mingi penza ko zanga ba cadre réglementaire pe normatif pe le sous ko zanga ba investissement na secteur ya transformation agroalimentaire pour na ba système ya ba Nations Unies RDC sécurité alimentaire pe nutritionnelle ezali ko talisa importance moko capital. On a pris nous, les marquis, coordonnateurs résidents, et à l'Obélimingi RDC, à Zalibongo, na ba terre arable, et belé, pe ba ressources na ye, na ma biodiversité, à Zalaba potentiel, et belé, na niveau ya agriculture, kasi ezali exploité, boy grande partie de la population, bazali koko banano, koko fa na insécurité alimentaire, yango ezali pe kosali sa ba conflit, pe ba choc climatique, FAO a talisi engagement na ye, ya ko accompagner ba effort ya gouvernement ya RDC pour na amélioration ya makambo nyonso. Bosimba ke réunion ya équipe multidisciplinaire ezali bongo plateforme ya échange pour na oyo etali principal réalisation ya FAO na Afrique ezali organisé chaque année na 4 sous-régions ya continent. Bureau ya FAO pour na Afrique centrale ezali basé na Libreville na Gabon pe ezali na 9 pays: Burundi, Cameroun, Centrafrique, Congo, Gabon, Guinée équatoriale, République démocratique du Congo, Sao Tomé et Principe et Longona Tchad. Quand on a la primature, Bosenga Koeba, qui est Premier ministre Judith Soumino, a présidé qui lundi 4 novembre, séance, il y a travail, kuna la primature, l'ongona délégation, il y a inspection générale de finances, Bakambama qui est pas inspecteur général, chef, il y a service, Gilles, Alingeti, Nathalie Kaila Kapenda, héritier Mapinemi.
Lundi 4 novembre 2024, Premier ministre Judith Suminwa Tuluka a présidé la séance de travail na primature et l'ongona délégation et inspection générale ya finance et Kambamaki, l'inspecteur général chef de service Gilles Alingeti. Réunion Oyo et Zalaki pona objectif pour renforcer contribution ya IGF na action gouvernementale, pe kota accent na ma finance publique, pe gestion ya ma entreprise publique. Bosimba kena bokutani oyo ezalaki souligner importance ya rôle oyo IGF azali ko jouer ona kokolisa ba ressources financières ya mboka. Balobi bakute na premier ministre chef ya gouvernement pona komemela contribution ya inspection générale ya finance pour une action gouvernementale dans le volet de finances publiques, gestion d'établissement et d'entreprises publiques et économie nationale en général. Balobi ba aborda ki ba question sont en rapport na organisation ba recette, gestion d'établissement et d'entreprises publiques et ba problème sociaux liés na économie. Ndenge Gilles Alingeti atalisa ki pe alobeli volonté à chef ya gouvernement ya ko s'engager mingi na ba effort ya gestion économique. Réunion oyo et permetta ki pe ko aborder ba défi oyo ezali lié na projet à loi de finances pour l'exercice 2025 où ils allaient déclarer recevable dans l'Assemblée nationale. Vendredi 1er novembre 2024, Gilles Alingeti a tel ce que apport ya IGF ils allaient vraiment makasi pour nakota en œuvre pour nakoluka ko réussir budget oyo na terme ya optimisation ya ba dépenses publiques pe koluka ndenge ni ko za ba recette alobi balandaki débat na Assemblée nationale en tant qu'inspecteur général ya finance service oyo ya audit ils allaient placer un exécutif boy bango ba identifier ba action nyonso oyo esengeli ba mener pour na ko garantir succès ya budget 2025 ils allaient pe mon que ba préoccupation oyo bango ba partager et longona autorité lokola bango ba takisi contribution pour la bonne exécution ya budget oyo ya 2025 boyo dans oyo etali rationalisation ba dépenses publiques et mobilisation ba recettes ndenge inspecteur général atalisaki séance de travail oyo et permettre ko poser ba base ya collaboration pe ko renforcer entre gouvernement na IGF. Premier ministre atalisi volonté à ko travailler main dans la main et longona IGF pour na ko garantir gestion moko ya malonga ya ba finance publique. Ba discussion oyo etalisaki nécessité ya ko ba mesure moko concrète pour na ko améliorer gestion ya finance publique pe ba entreprise publique pour na ko favoriser économie nationale et à la makasi. Pendant oyo etali reprise ya ba élection législative pe provinciale na masimanimba bosengeli koyeba keseni aza koko bana ko sensibiliser population kutu poso eleki bazala kibongo na mission ya ko sensibiliser population ya masimanimba pe Kinzenga na paroisse Saint-Paul ya masimanimba Stéphanas Kande héritier mapi. Directeur ya communication ya commission électorale nationale indépendante Seni na Mokuse Jean-Baptiste Itipo accompagné na administrateur ya territoire Emery Kangouma secrétaire exécutif provincial ya Seni Sep ya Kwilu Georgine Vandame Ikwampofia bango basalaki week-end eleki déplacement na Masamuna 36 km pe na secteur ya Kinzenga 69 km pour na sensibiliser population pour la reprise de l'élection législative nationale pe provinciale na Masimanimba bazalaki informé na bokomi ya délégation ya Seni bavandi ya ba localité oyo bayaki ebele esika wapi rassemblement ezalaki na bit ya ko s'informer na ba contour ya ba scrutin oyo ezali reprogrammé le 15 décembre 2024 bosimba ka administrateur ya territoire abengaki bato nyonso batalisa civisme na bango pona ko favoriser réussite ya ba opération électorale oyo ekosalema na Masimanimba bango bakozala représenter na ba localité mosusu ya mboka pe na kati ya institution pour na Sep Kwilu balobi bozongi ya élection oyo eko permettre pour na ko effacer tableau sombre oyo e caractérisaki ba scrutin ya le 20 décembre et uti koleka mon côté alingi amone yango lisusu ezalaki marqué na fraude ba violence oyo et memaki na annulation pire simple ya ba scrutin occasion epesamaki pour na bango bakende lisusu na ko voter ndenge privilège epesameli bango nyonso esengeli balongola division na intervention na Jean-Baptiste Itipo a rappelé ba conditions essentielles pour na ko participer esengeli koza na carte d'électeur bango bazana besoin ya kokende koluka ba duplicata na antenne locale ya centrale électorale pour na ba oyo nyonso babungi to babungisaki ba carte na bango tope oyo ebebi bakende ko consulter ba liste électorale et pa wapi ezali affiché pour na koyeba soki ba kombo na bango ezali pe ba oyo akopona ba candidat oyo bango balingi na ngambo mosusu makambo
tali accréditation ba témoins, ba observateurs, ba journalistes oyo baza na possibilité ya kozala recruter et ko bandale dès kino le 6 novembre 2024 pour ba technicien informaticien ya centre de vote. Boyebo Simba Keseni atalisi ke 200 dossiers à candidature dans la poste oyo ezali déjà kozelama na ngambo ya ba jeune na tongo ya dimanche directeur ya communication PCP ya Kwilu bango bakendaki na paroisse Saint-Paul ya Masimanimba pona likambo moko na concours ya curé ya paroisse oyo Mense Salemaki tango esilaki bapesaki note ya sensibilisation Jean-Baptiste Tipo akendaki na veille pona ko rappeler ba condition oyo ezali pona ko participer na ba élection oyo carte d'électeur yango ezali bongo essentiel ya makambo na ngambo na ye l'homme de l'église atelisaki elimo epai ya nzambe na prière pour que l'élection et bana kosalema na kimia pe na sérénité avant à annoncer que ba ko mobiliser lisusu batu ebele to be ba fidèle ya ba paroisse oyo nyonso bazwi engagement ya kokoba na sensibilisation bisika bavandi. Lancement de la 3e édition du programme Bourse Excellence à Luala Babora et Salemaki Weekend et qui na présence il y a distingué première dame Denise Nakero Tshisekedi Oyo Azala qui récit et pas à gouverneur Fifi Masuka Kuna Nakolezi Stéphane Skande Nathalie Kela Kapenda. Pessimino va détailler. Plus de 600 jeunes éligibles répondant qui présent la 3e édition du programme Bourse Excellence à Luala Babora. Programme ya bourse oyo ezali kokoba kofungola ba horizon oyo ezali ko permettre pour la jeunesse congolaise bazala bongo récompensé par finaliste examen d'état au bazoki minimum 70%. Bourse Excellence ya Luala Babora ezali initiative ya très distinguée première dame Denise Nyakiro Tshisekedi en collaboration na province ya Luala Ba Tina, il y a présence, il y a épouse, il y a chef de l'État, Nassal Oyo. Je suis venu spécialement pour vous encourager et vous dire que c'est possible. Et vous avez une chance parce que vous avez une maman qui est à la tête de votre province qui vous donne cette opportunité de continuer vos études dans l'excellence. Est-ce que vous en êtes conscient? Très bien. Appliquez-vous, concentrez-vous avant de répondre à une question bien réfléchie. D'accord? Voilà, en tout cas, je vous souhaite bonne chance et je vous garde dans mon cœur et j'espère vous revoir très bientôt à Kinshasa. Bazala qui répartit na 2 sites, Assemblée provinciale et Université à Kolwezi. Par candidat pour la test Oyo, Baoutaki na ba coin différents, ya Luala Ba, Lokola, Kolwezi, Fungurume, Chwamundenda, Kakanda, Teke, Bilolo, Lubudi, Kanzenze, Bukweya, Divuma, Lufumpa, Kisenga, Kasaji, Luilu, pe ba localité misusu, ba témoignaki ambition na bango, pe ba détermination. Gouverneur Fifi Masuka a sepelaki makasi pour na ba effort en commun et salemaki entre Fondation Denise Nyakeko Tshisekedi na province na ye. Plus de 85% pour mériter à la bourse Excellencia Bora de la province du Luala. Donc, nous ne pouvons à ce stade que dire merci à la distinguée première dame, la maman de la Waro Mounene, Roya Mapendo. Il n'y a qu'une maman qui peut se déplacer pour venir voir ce que ses enfants doivent faire. Et Sengeli Boyeba ke programme ya Bourse Excellence à Luala Babora ezali fruit ya collaboration oyo entre Fondation Denise Nyakero Tshisekedi na province ya Luala Ba ezali ko incarner vision ambitieuse pour l'avenir ya République démocratique du Congo. Bourse oyo ezali ko soutenir non seulement ba étudiants na ba études na bango supérieur kasi ezali pe ko offrir na bango ba outils nécessaires prestigieux na kozonga na mboka pe ko contribuer na développement na yango. Par résultat test ya sélection oyo et kozala annoncé mikolo ezali koya ba lauréat bako kota lokola ba bénéficiaire mosusu ya programme oyo bako renforcer engagement ya Fondation Denise Nyakero Tshisekedi pe ya Luala Ba pona ko bâtir Congo pe jeune a réalisé bongo potentiel na ye. Na complexe scolaire Mama Pemba école ya Fondation Nero Mungu Omo Mesano bazalaki na culte na bango bolanda badite. Honorable Nero Mbungu, Fumabanga Moyo, Oyo Azali Bongo, visionnaire ya complexe scolaire Mama Pemba,
akitaki ye moko en personne lundi 7 octobre na complexe scolaire Mama Pemba po na kotala ndenge nini misala ezali kosalema na chantier oyo ezali kuna pamba te complexe scolaire Mama Pemba école ya fondation Néron Mbungu bazali kotunga ba bâtiment mususu po na ko permettre bana baya ebele pe batanga na ba condition moko kitoko. Honorable Néron Mbungu a profitaki na occasion po na kotala ndenge nini ba cours ezali kopesama apesaki quelques tenues et pas y enseignants pour nous permettre bango bazala toujours propre pe sur place akutelaki na quelques parents ba solo laki ba pesaki ba doléance na bango par rapport ya enseignement ndenge ezali kotambola. Honorable Néron Mbungu a profitaki pe na occasion pour nous prodiguer quelques conseils et pas ya ba parents afin que bango pe ba yeba na ndenge ya malamu ko encadrer bana oyo bazali kotanga na complexe scolaire Mama Pemba et sukaki wana te. Honorable Néron Mbungu asalaki tour ya école mobimba pona kotala ndenge nini makambo ezali kotambola kuna pamba te complexe scolaire Mama Pemba ezali école oyo ezali kosala fierté na République démocratique du Congo en général pe na ville ya Kinshasa en particulier. Na esengo wana quelques enseignants balobaki boye na micro ya Info Lingala. Pour remercier sincèrement Nzambe d'abord et puis Excellence Néron Mbungu. Vraiment biso azang sa biso maloba pour essayer le moko inattendu. On ne savait même pas que akokai ko sala biso surprise oyo. Ayeli biso bilamba oyo biso nyonso toza plus ou moins 150 matins. Ayeli biso ngotolataka autant tozotangisa bana tozala très à l'aise ba poussière ba créer et bebisaka bilambo to yaka no musalati. Yango to sengi un grand merci. Nzambe alola abakisila ebele. En tout cas, eza impeccable. Tozongisi matondi na mokonzi na biso son excellence Néron Mbungu fuma banga moyo na penser na biso balakisi bilamba na biso tango tozosala musala tozotangisa tobeba te kozali na cadre tozala vraiment propre. En tout cas longonia na maevre na ye po azali kosala donc akende kaka toujours likolo. Olinga kolata basapata kitoko na RDC place exactement qu'on a 7e rue Limete et pas ya Papa Griffe héritier mapindemi iganting ba pesi no ba détail. Papa sinangai e utako apio. Baye nyonso balinga kolata basapatu kitoko sa père d'état mwana mboka Basile Femopa alias Papa Griffe Cocobar de la SAP asali esika pona ba congolais nyonso bayeba na kozwa mokoto ya kitoko sandal lipapa ba ceinture pe biloko ya ndenge na ndenge nyonso ezali kosalema epai ya mwana mboka sa père d'état Papa Griffe boye na présidence de la SAP epai wapi ba mokoto bozali komona ezali kosalema euti na Italie euti bisika mosusu te kaka awa mwana mboka sa père d'état Papa Griffe yende azali kosala yango kasi komitungisa na ye ezali boni gouvernement bazali kotala ye kaka boye alors que bakoki koteya maboko pona oyo azali kosala ekende tango nyonso liboso na koloba lisusu nini bandeko nanga bino moko bomoni bino moko bolinga yango mutu nyonso akokota na 7e rue place commerciale awawa tout au long ya ba fabricant traditionnel areketaka yango Papa Griffe mawa ngo Papa Griffe mawa vraiment musala bitoko boye alors ça olega mundele et puis les autres diront mais pourquoi pas le gouvernement balingo soutenir yete na ebita bande onanga botuna peut-être bango na ebaraté na salanine na zanga pe politicien te artiste kaka mais je sala marato donc ezaka pona ko informer le sous maman na biso Judith yozali maman excellence premier ministre voilà on a pouvoir on kutanga na zara Papa Griffe ndenge pe son excellence monsieur le président de la République Fachi Beton il pas ya kutanga déjà na zara Papa Griffe artiste coordonné mais na yebaraté pourquoi na zanga soutien pourquoi vous soutenir ngati ngam tu vraiment na combattre ba chinois na combattre ba expatriés na combattre ba turcs pour que Congolais là te bien à faux prix et puis durable aux en manifestation aux en fête moko songolo au libala yaka en tout cas jour en eza jour na yo au lia batutu na fête et le moko durable les à la chaussure les à la sandale les à la ceinture les à la sac pour les coordonner na maroquinerie
ata chaussure les bolite lokola ilk oye na dimina lokola moro na dimina lokola moro ata za lokola moro na comme sango lokola ilk na comme sango mais pour na nini te na prendre jeunesse montante va se prendre en charge na transmettre bango la coordonnerie boninga na kufana ke na domaine nanga. Adresse Ezali Moko na 7e rue Limité aux la Petit Boulevard, Limité résidentiel et Paiwapi, Basapatu ya kitoko Ezali Kosalema, Banamboka, Bopé sa confiance et Payande Konabino sa père d'état Papa Grive, Pona Kosomba Biloko Oyoye Azali Koteka, Yangonde et Kotombola, Mboka Nabiso, Pambate, Batu ya Mayele, Pe Batu ya créativité Bazali. Et là, on est la carte info lingala journal ya peuple pour la peuple yango et comme na suke peuple na zaki na esengo makasi ya ko présenter bino yango soki bo sependa ngo bo pesa ka mingi merci na Nathalie Kala Kapenda oyo akumbela ki édition peuple zaki assisté et pas ya Midjo Mabas na sima caméra tozala ki bongo na Igong Tingi montage sima maki na Christian Kengebe ni pe Fabrice Lundombi journal ya peuple pour la peuple zaka supervisé et pas ya héritier Mapide mi coordonné et pas Stéphane Skande bandeko botika la malamu. Au revoir. Bana ya Gemena, Goma, Kananga, Kindu, Kinshasa, Kisangani, Lubumbashi, Mbandaka, pe Bujimai, CAA apesi bino occasion ya kitoko pe malamu ya kosala ba faire ya kokoma bamvandu po Boeing 767 ezali bongo une occasion pour na bino ya kotombola bongo chiffre d'affaires na bino na o etali bongo ba fret. Avion na biso ya mwana eye tokosala na yango mosala moto abangisa moninga moto akadela moninga ezali te soki napesi yo biloko lobi koya lisusu awa te avion na bino yango wana eye tosala mosala lutu tokomema kopo tokomema sani tokomema baplastique tokomema friperi tokomema bamoto tokomema mituka tokomema eboko na nzela ya kananga bataba ya bomoi tokomema pumba pe tokomema. CAA, véritable leader dans ma bataille à RDC, azali toujours dans souci à soutenir pe kotombola kitayamboka pe natina wanande Boeing 767 oyo et ye po na kopesa occasion na ba congolais nyonso surtout mingi ba o bazana ba agence ya fret basala musala malam bana mboka société na bino yango yo plus de 32 ans na service na bino pe azali ko continuer ko innover po na kopesa bino chance ya ko améliorer ba capacité pe ba chiffre d'affaires na bino. CAA azali véritable partenaire, plus de 32 ans au service de la nation.